députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona de pité bisika bozwami bon début de semaine. Nous amorçons la descente. Il y a mois d'avril, et si tozoko taname kalamingite. Kalamingite tozoko taname solidaire optique nenge na epsa kibino makambu ya misu. Batu bazali ko s'enregistrer. Topesa kabino ba numéro, ko s'enregistrer libanda, ko s'enregistrer awa na galerie présidentielle. Na rez-de-chaussée nouvelle galerie côté à escalator ko kende kuna okomona solidaire optique pona batala yomi su batala soki oza na cataracte comme ça tangu bapaya wana bakoya ba yebo pereyo na kendaki na talisa kibino ba image masolo na de pité. Le mois de mai à Sauve organise rencontre na yenga organisaka ya makasi. Je crois que batu ya mingi bakozala kuna tozakuna na Stockholm masolo. Masolo na de pité bandeko nanga tokobeta masolo ya débat ya loi électorale oyo bandi lisusu lelo to débattre lisusu pour ko compléter parce que on modifie une loi soit pour l'améliorer soit pour innover. C'est ça le principe. Masolo na de pité bandeko nangai, c'est la victoire de Macron sur Le Pen. Macron a gagné l'Issus. Et par rapport à Hollande, François Hollande, ou bien Sarkozy, Macron a gagné Le Pen. Est-ce qu'ils allaient coller à photo? Oui. Tous allaient coller à l'Kamsus. Masolo. Masolo na depuis tes polémiques sur le mariage, il y avait Arkistia Mwangana, Oyo, et si polémique n'anenga ko sakanate, j'ai même appris, j'étais invité là, bien que nazwa qui tentait ya okende, mbula bete la kinga na campus kolobana mata, nazwa qui tentait, et men batu misusu babenyi ngande ko les zéro landa ki bana na ete, mama wana, eza masolo bande konangai. Masolo na député, c'est la situation au Katanga. Tokozonge la situation à Katanga parce que ba message audio ya ba haine tribal et comme ko tambola na ninga ko sakanate. Il y en a d'autres comme envoyé là où je suis même cité to komeka ko débattre qui a tué les Katanga. Est-ce que ce sont les Kasaïens ou bien ce sont les Katangais même? Masolo. Bovik PMS pesa moninga sourire bilanga. Déjà kuna bako buka. Ba pomme de terre kaka siko 3 mois pam tangu yozo beta masolo anoba ovani na ndako ezatan ya que ceux qui ont les kisi na zamba et coproduire. Je vous ai montré les images de Marie-Hélène Moulumbu. Elle vivait à Bruxelles en Belgique azalaki kuna aye awa makambo ya ba dossier na sali peka amata kitalobita na zamwa na mwasi na zama yeli amikoti sibilanga côté kuna lala kuna deux fois courant ezate ma ezate yango moni bake ko sala makambo ya forage. Masolo faut toujours créer, chercher à créer et à s'adapter na ba milieu ndenge zalaka. Masolo ezandenge ba ya ko envahir biso na tongo ba journaliste pai ba oye pai eza ndenge wana okosala boni eza pe na ndako ya eli. Deux fois tobimaka déjà fatigué ne omonaki ba femme vivant avec handicap ba ye ba kanime mutuka okomata te.
combattant et paille. Alors que nazaki na bango na kana na ebisaki bango na koyamba bino lisusu te. Toke makambu ya Jean-Marie Kalumba. Eza dossier à M. Tambouete. Eza problème, il y a incompatibilité entre la vision des membres du gouvernement et la vision du chef de l'État. À côté charge était. Tolobi tolongola e. Botikelinga e komi lokola yanga. Pendant que bango babenga ki bato FDC boya, heureusement, bato FDC balobité nekwelezer azolo belabisu. Ba membre ngo ya FDC, ba yete anyanya wanyanya, ba drapeau ezalaki te. Ba grimace na bango, la population a donné raison à M. Tamboué qui n'est pas FDC. Mais j'ai été quand même surpris désagréablement. Il y a comment que on n'a pas bénéficié du soutien. Il y a des combattants à UDPS. Bon, il y a des soutenir banane. Mais quel que soit ça, tu as des combattants qui sont news. Si baye wa na air moko baye batombo ke lingai batombo ki balobi lobinga pe na lobi lobi. Voilà. Ndenge na mona ki lobi incident moko elinga ke bima na ye na moni mutuka ya Lukulas Jean-Marie nazo koleye pour ki akendete. Ba muso bazie wana toza force du progrès Jean-Marie afuta kabiso yo nani ya. Tangu na fongoli na lobi papa. Ki force du progrès ngoka yango. Voilà. Moi, je vais pour que Bobo ça semaine na bino parce qu'il ne faut pas tout bandaga et comme il y a un te okoya okata na musisa ao ermoko moi détente. Voilà. Moi, nzembo wana pona kobongisa moi semaine bande konanga. Na lingi to aborder ba question un peu rapidement. Je commence par la victoire de Macron. Macron a eu 58%, virgule ce qui combien, emporté sur Le Pen. Marie Le Pen de Moutia, la France aux Français. À peu près, au Peba Tobazoloba, les Congo congolais, des pères et des mères, au Bazolobe. Ezala Le Pen, Ezala Bao Bazoloba des pères et des mères, Moutouazana tort azate. Moutoupaza totalement a raison azate. Parce que nous vivons dans un village planétaire. Le monde est devenu le cola et le comoko. Oui, il y a certains droits. Au balobakate, mupaya, au kosalate. Mwana mboka asala. Mais c'est ce qui n'est pas fait chez nous. Mais chez nous, on se dispute, même pour des futilités. Je vais arriver dans le dossier à Katanga. Botala ba de père et de mère, Kasayena Katanga. Bangonio so ba de père et de mère. Et c'est ce qu'ils font.
Le Pen, tant que vous avez un plateau, bazo sala débat. Pas de considération vis-à-vis à Oyo, à président de la République. Pendant que Oyo azolo banaï madame, à quotité, à quelle émotion. Quand vous défendez quelque chose, Oyo même nzamba zone di mangote, à confondre kabatuka kanamalo. Okobanda ko se contredire, balobi ainsi de suite. Mais na simanango Macron aliki quel que soit batu bazalaki koloba Macron alongwa makambo Covid Macron aliki na ye. Maintenant je rentre par rapport à un discours yango moni photo wana ezo tambola Le Pen tala ndenge asimbi mutu alini ko simba posote azoka nkele biso nyonso toza batu bikelamu ya Nzambe yango na lobaka na bino même temps ya kofingana oyo abutamboka oyo talanenge ozalaki je parcourais je vois quelqu'un qui m'envoie la photo oyo ba wera ba jibe talanenge ba télé ceux qui ozui lelo ozui photo wana tango ozotala okosekati okoseka mais ceux qui na période o wana cette photo là c'est que balataki bien bazalaki bien. La difficulté que vous avez c'est de comparer il y a lelo na yakal. Mais quel que soit ça, jibe aza jibe ya, wera aza wera, kofi aza kofi, fali aza fali, sindi le cœur aza sindi le cœur. Ata soki olobi nini, ba donneur de leçons ba finga kabatu ko diminuer ba chancelo ko pamba. Yo tango zo sala buzo ba musala na yo ba pesa ka yo $100, soit olongola ka bilamba na ba internet. Pendant que les gens mettent les sérieux dans la vie na bango. Et ils travaillent sérieusement. J'ai suivi Bande Konanga. Les audios ya ba oyo bazo inciter ba katange pour que ba bengana ba kasaye. Quelques noms. Ya balu ba eza cité. Oyo ba somba kana mbongo ba finga bande. Bazolo ba wana tozo bengana bango likolo impolitesse. Tala même batu na bango. Et vous êtes là. $100 au lobby buzoba longoli bilamba bozo finga na ndenge bolingi. Je vais arriver là. Et Macron est passé. Olinga te Macron azo sala 2 mandats. Aleki Sarkozy, aleki Hollande. Azo sala 2 mandats. Quelque part là, il ne faut pas qu'on sous-estime batu. Tribu wana eza tribu moko ya se. Oh, batuana bazalaka boy. Non. Bandeko. Devant Nzambe toza ndenge moko. Ndenge balobaka devant la loi toza ndenge moko. Ezana batu batikalaka na kombo ya ba papa na bango. Be fort ba papa na bango basala bango bazoyeba yango te. Parce que nous ne sommes pas dans un royaume. Toza na république. Banda tikala na kombo ya papa na ye. Yango moni batu bazokende ko defa ba kombo ya ba oncle paternel na bango. Ya ba tante na bango. Mutu akende ko mi bamba ta kombo parce que wana yebana parce que son père n'a pas pu faire les efforts qu'il fallait. Marie Le Pen. La France aux Français. Et c'est la même chose, Bandekonanga. Bisopé tolobi de père et de mère. Les amalam. Ceux qui ont mis qui banda ko réfléchir, babambi et loko. Je l'ai dit à ma collègue, tant que tu as le débat sur ma loi électorale. Vous savez bien que pour na boko mana esika wana, même biloko ngo ya de père et de mère, pour na okoma il faut to fongo la constitution. Pendant qu'en ce moment, la constitution toko fongola yangote pour un état de siège où ils allaient causer 2 provinces en Boka. Et des fois, nous le disons pour que se pelisamato ibatubayoka. Mais allons maintenant dans la gestion ya bisoba de père et de mère. Tous ceux qui vous envoient le message aujourd'hui contre les Katangé, ça m'a accueilli. Moi, j'ai dit, j'ai insisté. J'apprends que dans ces 2 jours, dans 48 heures, le chef de l'État, je suis contre. Je dirais ça à ceux qui accueilli. Quand même, M. Tambo est contre. Je ne vois pas quel discours
le chef de l'État va tenir devant ces Katangais qui sont contre les ressortissants du Kasaï dont le chef de l'État est originaire. Ce qui m'a connu à Zalaka, il y a Équateur. Alinga Kazala n'a moins qualité nette. Je dis que nous étudions ce qu'on appelle la gestion de paix des conflits. Un médiateur, un facilitateur. Ce qui médiateur, comme il a soupçonné, à perdre qualité. Mais là, le chef de l'État, Zalokola, parti au procès par rapport à ce qui se passe là-bas. Par conséquent, tout ce que vous voulez. Il fallait laisser les leaders katangais. Bakende kosala makamuna ba. J'ai suivi hier Jean-Claude Mouyambo tindelinga extrait ya émission Salina Perulwa. Atangi batu. Oyo atangi les Katangais qui sera là-bas de la manipulation contre les Kassaïens. Atangi, ce n'est pas M. Tam. C'est Jean-Claude Mouyambo qui a cité. Il est aussi Katangais. Alors, côté à Kasaï, pe bamsou bazali. J'ai pris ma vidéo en Tindeli, na Dirkaba, ya gouverneur Kaboula, na chargé de communication naïe, la conseillère que j'ai ici, Madame Consolate. Il y a cette façon-là, où nous devons comprendre qu'est-ce que les gens vont gagner. Et à ce stade, chercher à faire descendre le chef de l'État au Katanga pour que Akende intervenir, je ne vois pas qui va l'écouter. Je ne vois pas. Même la réflexion normale, même bateau ko gérer conflit, bateau batanga yango à cause des conseillers chefs de l'État, je ne vois pas ce qu'il va faire. Mais le les anabattu, il a ses conseillers, il a battunaye, ceux qui ont mis koloba et les erreurs koloba nini. Pour nani no kota kama kamwa de pes. Awa sikoweza makamwa de pes. Tuweza makambu ya batumi bale bakoboman. Mais je vais parler maintenant au Katangais. Na yoki audio moko batindelinga balobi ndeko Eliezer et Dani Banza ndeko Eliezer dans Israël Mutombo batangi nani batangi soki quatre bango ba très bazo tela ba tout poison bino ba Katangais il faut boyeba. Maintenant, je commence à réfléchir. Au moni Katanga wana. Et ezalokola nyama o babenga ka éléphant. Mutu na muto azana yaye par. Je vais expliquer pourquoi. Okobeta tolo te koyeba Katanga koleka batu nyoso. Il y a combien de tribus au Katanga? Yuango mutozolo ba uza mutu a tribu ni. Lelo makambo ba minéraux bolingi bola tisa ba Kassaïen parce que Baté aujourd'hui ministre Amine qui est une Kassaïenne. Qui était le tout puissant ministre Yamine pendant autant de temps? Ce n'est pas un Katangais. Makambo ya bakare minier tout ce que vous voulez. Narobaka moi je vais vécu à Kolwezi. J'ai vécu à Kolwezi. L'émiettement, bakare minier oyo bazo bima, olo alaba, bazo puiser ce qu'on puiser ba minerai. C'est les Kassaïens. Et nous sommes en train de tourner là-bas, dans tout moins petite chose. J'ai commencé à décrire depuis longtemps dans le lobby, bokeba, na lo alaba, minerai botakate, et sili. Plus de 37 000 camions. Il y a la société Kamoa. Balingi ba évacuer yango kende. Et l'État gagne quoi? Et qui avait signé le contrat avec Kamoa, Tenke Funguru, mais tout ce que vous voulez. À l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, Bosenga Kaya Pesa Bino Bakare Mini, Bapesa Kabino, vous avez bradé ça? Bote Kango na combien? Bote Kango Lokola Nguba, Wana Bakasaye Mtubayaki Koye Sabino? Qui a émietté les Katanga?
C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est les Kassaïens qui ont mietté les Katanga. Il y a un Kati Katanga. Ce n'est pas possible. Je pense que les raisons sont ailleurs. Ils ont placé un abozolo au bâté. Bien un peu Kassaïen, Nazolo Banabino et le Komoko. Au moins, dans une société, il ne faut pas boser la cana cacher kaka ya bato ma be bato yo ba finga ka bato. Ce n'est pas normal. Ils ont bien été. Les lois awana qui chasse bazo benga bato ba moto ba wewa. C'est sorti comment? C'est contenu à impolitesse. Oye na moto wewa. Non, c'est pas possible. Moi douceur, moi bien. Kaka bino wana ba yeba bino lokola kofinga yango moni bato bazo tinda ka ba audio. Balobi bo bango bazana na ndenge na bango bazalaka bafinga babengi yo ndenge na zolo baboy kaka yo wana bapesho $100 allez osali message ofingo ce n'est pas possible mon Dieu. Ngana yebi mbujimai babenga kango mbujimai wa balenge la bakushinta dimi. Quand j'ai commencé à décrire que le Kasaï se vide, mbujimai n'est plus mbujimai wa balenge. Il y a d'autres qui m'ont insulté. Tomona kakuna. Moi, comportement, il y a bien, corridor et l'image. Et le Kongana, le baka tous les jours. Même temps, tu sali pesa moninga sourire. Et ça y a kotali sabatuke. Tout Congolais a sa kamutema mabete. Ndenge ndekonanga Richard. Richard Ampagni na miluza yeb sakanga. Abi tout Congolais a sa kamutema mabete. Boko zwa loi ya batu moko bo ete bo extrapoler yango et comme lokola batu nyonso. Il n'y a pas de raison ni du côté de Katangé. Babengana Bakassayen. Tango bobengana ka Bakassayen. Bakassayen balongweti. Botikali na ba Rwandais quand même. Après, ce sont les mêmes Rwandais là, bazui mandout. Allez, babengani Mzee Laurent Désiré Kabila. Babengani Maréchal Mobutu plutôt. Il faut toyer baka. Ce n'est pas parce que voisin a yo, azana difficulté donc comment na yeka ka faible. Au éviter nzamba ko sale la yelo. Il faut qu'on entretenir des relations. S'il y a un problème au Katanga et que les Kassai se relèvent, il y a toujours possibilité que les Katangais puissent se déverser aussi sur les Kassai. Le côté wana bozolo ba soki ba moni mutu Katangé na Kassai balinga kayete bako pasola yo bila. Bozana le côté moko au Saganatin. Vous êtes des menteurs. Bozala le côté. Les Kassaïens qui sont au pouvoir, les chefs de l'État. Azumwa Nanabino a été directeur de cabinet. Bobo ya Guilin. Bobo ya qui n'est pas Katangé. Bokabelaye ba Kassaïen. Les Kassaïens qui sont au pouvoir. Azumwa Nanabino Samalukonda, PC primature, premier ministre, chef du gouvernement. Bobo ya Sama. Na yuki mutu moko azo sala audio. Babako ashikukwake hivi, ashikukwake traître, we Sama, tout ça. Bobo ya Sama. Qu'il n'est pas Katangé, Bokabelaye Bakassayen. Les Kassaïens qui sont au pouvoir, Azui, moi Nanabino, Christian Mwando, a payé ministère et a plan. Je peux aller comme ça, moko. La SNCC, Azongi Sika moi Nanabino kuna. La Jekamine. Si les Kassaïens là, nous sommes tous en pesa. Ils vous empêchent en quoi il y a comme ça quelque chose. Bande Konangai, nous sommes un seul peuple, un même peuple. Tous les peuples Kagamok. Botika manipulation politique ne cédez pas. S'il vous plaît, nazo bonde la Bible. Bandouang, munirumie kabisa. Nasema tuko na wana njua nini? Njua politique. Bali benyebe kona mituma juu mwanze kufanya mubaya bali. Hata kama mtu anakuwa president, hata kama anakuwa ministre, ndio atakupatia nini? Kale gari kutagenyego na kupatia nini? Njua kusema ujue role paka hapa. Après un instant, njua atakwacha.
Mina uliza hapa. Mina sema emietement ya Katanga ni nani alifanya? Ni Kasai ndio mwenye alifanya. Maminere yote ya Kolwezi hii ya Lualaba yote, maminere yote, exploitation ya maminere kabisa, ni Kasai ndio mwenye alifanya. Makamo wa hii tuko nachunga, tunasikia sema 37,000 camions ndio tatoka. Beko nalipa d'abord ngapi kukatanga kwenye? Non, je pense que ma raison iko ailleurs. Et puis haifai mnaanza bananza tu kumanipulaka kila siku. Ce n'est pas bon. Leo mimi namushikia nani Jean-Claude Muyamba. Ananitumia extrêmement. Anata njina ya bakatange bale benye beko na manipuler bantu. C'est pas bien. C'est pas bien. Tozoloba, tozo conseiller bo. Bande konangai. En ce qui concerne le Kassaïen, il ne faut pas que Bakassaïen bazalaka na réputation kaka ya mabe, ya éducation moko ya bien te, ya ke bangonde ba finga naka, bangonde ba champion, bango soki olingi ko détruire mutu. Ce n'est pas possible. Bana betu, dindu lomba ko pardon. Nous manya ali ko konsombelu s'il vous plaît. Kuno bakala wewe bakuvesha $100 chana ne wewe udupenda bana binu to lelu si bena katanya bakabambani bantu kimbantu to education weba wa mubolo we muso kufenda muntu bikenda bwani ubikila anuka saye muluba umwepela umufesha mauta na umona mushindu udi upenda bantu wewe na ce n'est pas possible. Tungamba matukonsu bujimai wa balenga ba kushinta dimi munkumba diboko mumba mwa kinu ne bantu balu basi mafumu balu bakimbantu bakwenza bwenza dibwa mushindo auto bakwe shama kutanu makesi udibwa kuvenda mwane to bantu bonso baba tufenda na shafani mwanza analizo akumpa mbalu babobu nkayapo mbaba tumani bapenda. Non, c'est pas normal. Et ça normal te ya bino batumoko wana oyo bazobo mana na oyo bazo koleba. Non, ce n'est pas possible. Tous un même peuple bandeko. Tous un même peuple. J'insiste encore. Ngai Mesetambo. Si ça ne dépendait que de moi, le chef de l'État ne peut pas aller là-bas au Katanga sous prétexte d'une quelconque réconciliation. Je suis contre ça. Allez, mbote na bande konanga tu ya balubakati bisika bozwami. Na pesi mbote na babemba nyonso bisika bozwami mwashubuka shani. Murishani bakalamba. Alala. Ah, bate tunenanga kiruba mwanda wa kwefuka ma circonstance mengi. Mwanda buluba ibukata. Magambo. Naleka magambo. Mais pendant ce temps, il y a distraction. Il faut qu'on kata bilango. Il faut qu'on sache musala. Kasai wana, on peut équilibrer la situation au Congo. Comment on va se déverser qu'on a été? En attendant, bangu ba cantine populaire. Allez, batu ba jouer le kwa kolia ba vendre. Après, to fongoli nzela kalambambouji. Politique agricole. To sali quelque chose. D'un peu de moi. Regardez-moi ça. Wana bozo mona PMS kuna na bandeko babovik. 3 mois seulement, bango wana babuki ba pomme. Dans 3 mois. Pendant le temps oyo yake, ba cantine wana basali, toko lona biloko awa. Si y a une bonne nzambe. Boko mona koswana wana ekosila. Koswana ekosila. La miba ce n'est pas même nabo pesi kaka mbongo, batu bakolia diamante biloko balia ke pa batu zaka na mabele. Goma bazana bitumba. Goma insécurité. Dans 3 mois, kaka awa na état de siège. Basali dans 3 mois babuki. Et je suis fier de ce genre-là. Je suis fier na bandeko oyangai ya PMS agriculture. To sala ba groupe WhatsApp, ba muso ba koti polémique, ba muso ba zota ba photo kaka ya mitakala ba moni mutu. Allez, ba moni pétage, ba tie pétage kuna, ba muso ba lobite hein. Biso to ba responsable, ba mi bendi. Ba créer PMS agriculture.
je dois leur dire merci. Déjà 2 hectares, ezakuna. Nanda kwa pembe. Kalamingi te tokolona. Tokolona ba pastèque, tokolona ba mbala, tokola kisabine. Même nenge ba salaki, ngai na vandaki subul. Tina Monica kabayelinga mikanda ba pesi ngai et papa Kems. Ndenge tozolo ba boye bazo bunda pour que balona basala makambo nyonso tout. Population, peuple, atambola kandengwa. Et les Kasaï, là, nous pouvons équilibrer les Kasaï. Nous pouvons équilibrer tout. Frontière, là, Tofongoli Kalamambouy, Tofongoli vers l'Angola. Équilibrer na Kasumbale, ça va tout bako vanda. Yangana lobaka kaboy. Bino, wana bo vande la gande ba polémique. Awa, na melima ite. Tango na lobaki, vers Kis Tamongana auti kobala ndeko lezero landaki bana na ete ngape na landaki te na yeba tindelinga ba ka ba vidéo wana ozomon maman wana linga profiter biloko ya vers Kis ainsi de suite. Voilà ce que je dis à propos. Omoni tata wana vers Kis, l'âge qu'il a aujourd'hui, il a passé toute sa vie ya kobunda lokola mobile pour na azwa biloko wana. Alors, ça ne sert à rien de jouer à une malignité pour en récupérer. Si c'est ça, la motivation à l'ibala ya maman. Maintenant, il y a qui 18 ans. Alors, la question, avec toutes ses facultés, basalaki mariage azeli pour na comme asali ceux qui avaient ceux qui n'engenini ngai na zamunganga te na éviter ceux qui zaneni pour que basala mariage. Je me suis dit, à cet âge, ce papa-là a besoin juste de encadrer, de veiller sur lui peut-être. Est-ce que ce mariage n'est pas un bino lisolomo? Naebi, ceux qui n'ont décrit rien beaucoup, mais nalo bakaka ndengwa. Naebi tata moko. Ami kumisaka ndenga azwa biloko, ndenga zakana biloko ebele. Azakana biloko na ye tout ça. Mais aye kolinga moi si moko tango zotala ozomituna est-ce que moi sio vraiment alingi kaka tata oyo te ngana moni lokola moi si alingi tata oyo te alingi biloko oyo. Est-ce que zayang mais retenez ezala ngai ezala yo mutu zolanga mutu nyonso akokufa un jour d'où ça ne sert à rien akobomana pona biloko amoti toya pamba tokozonga pamba. Mais si dans ce mariage les calculs c'est celui-là, maman a place à vendre moko ayebi balobi maman za na 49 ans papa za na 77 ans ndenge na yoki mais wana ezaka problème te. Et makambo bolingo est compliqué. Mais il faut que tu aies qu'est-ce qui est derrière l'acte des uns des autres. Dans l'habité. La polémique wana tolinga kokota penzate. Tolinga kokota. Tozongeli la loi électorale. Tozo sala débat, bomoni loi électorale pesa kaka mwani. Batu ya décidé balobaki ba zokisi batu na bango soki 30. Mukolo wana. 5 ne bazalaki vraiment blessés. Ba combattant a eu de peste ba ye aw. Ba lobi ba bomi moko na bango e pa ba to décidé. Mabunda akobanga nani kaya mama ah dipoge show dibe
nalingi bopesi maloba na motu oyo mako alobi likambo oyo boyebi comme ça na répondre bino na kamati ndela na classe ça va. Merci na parole biso na force du progrès mingi oyebi bando opposition tant tozaki na yo biso toza aide Congo place toyoki mbilinga salami ba toucher ndeko na biso moko na palais du peuple alataki visibilité à chef de l'État Polo alataki Polo na palais du peuple bandeko wana ya ba SID ba menacer ndeko na biso pe ekomiti baye kubeta ye ti ekomi na point aye kokende atiki biso yango biso atake ba combattant biso toza na pouvoir momemi maki abundaka te aswanaka te biso politique eza rapport de force toza na droit ya korépondre bango na façon nyonso po toza na pouvoir mais toboyi ebimaka te o dictature o tala yango toyepa na yo atake papa na biso atake kuwane choqué biso moko na biso atiki biso akei toyepa na yo yoza papa tokoloba te bamakambo na biso nyonso toza nango mpo biso toza baleki ya chef de l'État ekobimaka peut-être le mosusu ya na bino aokipe bote yayaki para biso kitoko nyonso ezalaka kitoko mais tosepeli te na mort d'homme esalami toza na posa to répondre yango moni toyepa na bino bakonzi na biso bomeka kopesa biso mwa idée yango moni toye attaque excellence. Bon, boyoka réponse na topesa ya liboso soki moko na bino akufaki lobi parce que ngai information na landi na média naki nde bato aeside bazoloba te balobaki la police akendaki kopanza epa na bango eke azokisi bato plus de 35 nde bazoki makasi ndenge na yoki eloko olobi eza malamu boza na pouvoir lelo ba stratégie tozaki kosala na opposition tokosala yango lisusu sikoyo te parce que l'état aza na maboko na biso la police eza na maboko ya mokonzi ya mboka l'armée eza na maboko ya mokonzi ya mboka l'ANER eza na maboko ya mokonzi ya mboka eloko bokosala eza nini eza ya koidentifie koyeba kombo ya oyo akufaki place babomeli ye baelema bokoki koya nango yango wana tokaniki avec owana tokoki kopesa ba service attitré bango basala musala parce que lelo soki boke kosala action ekobima bien te ekobima lokola chef de l'état zana milice moko boy bozo kanga lokola zana milice moko boy alors que chef de l'état aza commandant suprême ya armée na ya police nationale. Par conséquent, à côté qu'on utilise kaka oyoza officiel, il ne faut pas tout ça la politique ya PPRD. Boyebi que tant que tozali ko sala ba marche na bino, bazali ko pesa ba civil, bazo pesa ba manduki. Bazo ya ko traquer biso aw. Alors, biso to ko di ko sala eloko wana te. Il faut to kende na voie légale. Ngaye eloko na conseiller bino, bo kende ko sala eloko moko te. Eloko boko sala, eza ko vérifier aujourd'hui ba information nyon surtout pour que topé sango et pas l'état yemoko akoka kosala parce que oyo moko na biso nde to bengie chef de l'état boete alors eloko na kosenga bino yango bokende kosala mobulu te bokende ko se venger te parce que même soki moto akufi l'état nde moto aza censé au protéger. Ce qui m'a dit, c'est que l'État a protégé à quitter. L'État peut dire qu'il faut mener une enquête pour accueillir les bananes à Bomati. Tu vois? Oui. Ok. Commandant jeune garçon en charge de ma case, Tara Mukomba Bano Yazomene. Les peuples d'abord, déboulement, agile béton, sillonna, ligne rouge, vinaigre, mon père. Tobangisa.
betola fatigue à toi maboko. Bokoze la libanda na kotinda assistant na ngai apesa bino transport. Ngai na conseiller bango na lobby bokende kopesa ba information nyonso na l'état. Vous n'allez pas vous venger parce que ba yaki na esprit yaki ba kende kosebanji. Na lobby te. Vous n'allez pas vous venger parce que bokobima lokola une milice alors que mokonjambo kazaya bi. Que la justice, que la police va mener enquête à ce niveau-là. Et nous surtout, ni n'angweza na loi électorale batu bazo banga. Otoko corriger na quantité. Si Ados Ndomba s'est venu, il est intervenu, attendu communiquer à la Mouka. Mais comment que tu connais na makanisi na yewana te à côté sango to débattre parce que après le débat général et quand la commission a eu sur la commission des lois à la PAJ. Et quoi, tu vas vendre là. Moko, ya mabeto zongisi. Ya mabeto longoli. Ya malamu, tobakisi. Nous allons enrichir. Parce qu'on modifie une loi, soit pour améliorer, soit pour innover. Toi, améliorer, toi, tu as la place, c'est là qui m'a baisé à wapi. Ainsi de suite. Ndebo tu vas évoluer. Mais oh, attention, ya pamba, vous faites croire aux gens, nini. Bango problème na bango ezandeke il faut kaka dialogue salema pour que ba fongola bikuke batu miso bakota mais batu wana bakota pour servir la république ou bien ba se servir ba zambongo ya campagne c'est ça la difficulté c'est compliqué ba gouverneur des provinces bonne chance na bino tout ndenge na lobaki na lo mami j'ai insisté Nathalie si bango na lobi bon na beta kili ba kukuna tellement que et la communication, les cas qui bien été, vous avez vos trois candidats. Nathan Ilunga, Olivier Kitengeyezu, et puis Kongolo Kabila Mouti, candidat gouverneur. Ce qui, Jean-Baptiste, aujourd'hui Jean-Baptiste Kongolo, aujourd'hui Olivier, aujourd'hui Nathan Ilunga. Bango misatu wana nde bino ba députés provinciaux. Ya lomami. Boko porter choix. Mais nazo senga bino. Bo sali déjà 3 ans. Mutu azo ye kolazate. Mutu ayebi place boko elaki ayebi. Mutu ayebi nini bo reprocher kina gouverneur wana bolongola ki ayebi. Bo yebi ba réalité nini population koloba. Quand nous sommes députés, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de la population, de ce peuple-là. On n'est pas indépendant du tout. Mais il y a un mandat qui ne peut voter selon la volonté. Pour que, dans une année, tu vas marquer quand même. Tu vas marquer. On n'impose pas. Mais bien. Je l'ai dit pour toutes les provinces. Ezala en Kasaï, nous devons le que Ola Miba Kasaï oriental. Oyebi bien que Miba ils ont fonctionné. Qu'aucun ne s'est présenté pour faire une aventure. J'ai fait un service. Azotin de la bino message, beaucoup ne kozwa bilo kona bin. Mais sous ce pour la bamboula, ce qui est baby, yomo comme toko supporter. Soit te boko bana ko futa ba frère ya magasinage. Biloko de pied ya kisoki ya katembe le bosi bobengi alo bakie ko ya essayer za na limiter 13e rue bokende ko za biloko na bi liboso mbote mingi pe merci mingi na ba client na nyonso ya JFM service eza en Europe eza en Asie merci mingi na confiance ka bo pesa ngai et puis merci sous mingi na honorable Eliezer oazo permettre ko monisa biso na mukile par rapport ya musato zo sa. Donc il y a un message dans un qui pour nous ce bataillon sur Europe. Bateau oh union sur bazan bloc na dépôt il y a bar 69 vraiment na zo senga la bataillon sur OK nous ko no pardon na bino et pardon parce que bambula makase zo beta mikolo na kin pas dépôt na ngai ali terrasse mo ga mnene za na se. Il y a des fois ce qui est bouché et zo kotsa mai na kata dépôt. Alors ba carton sous ce pour là qui na na futa ba carton na. Vraiment, nous avons pardon, bateau, il y a bar 69, au bazin, bloc, on a bangoté,
beaucoup de choses parce que à la fin du mois, le 30 avril, bar 70 hôtels. Donc, petit les 3 les 4 mai, bloc et côté na carte à dépôt. Il y a un 5 à bar 69 bas à bloc on a bango, bar 70 bloc et comme à la fin du mois, bar 71 et comme vers les 15 mai. Alors, message dans Zaki Nango surtout, on a Europe Mobimba, surtout bateau à Belgique, bateau à France, bateau à Hollande, bateau à Allemagne. Bopé s'en a toujours confiance, dépôt na ça en plein limité 13e mairie. Surtout ça, on a basuka kunate, ceux qui pendent pour bateau dans un colis, bazomo na moi passe nos réseaux, on vit la situation actuelle à Congo pour le transport. Mais j'ai fait un service et ça n'a qu'à limité na 13e mairie. Donc, nous avons fait ça bloc on a à cause on a limité na 13e mairie. Pour la prochaine départ, nous avons bar septembre, toujours chargé conteneur les 5 mai. Donc, nous avons presque sous à la fin du mois, aussi nous avons qu'on a besoin. Alors, c'était un sous-point à battu à Dubaï. Conteneur à Dubaï, P05 Nabango, et autres éléments. Le 1er mai, nous avons na bar 5 à Dubaï. Pour se préparer, contrat, on a bien signé parce que Dubaï est allé pour passer un biloko, on a fait ça infranté. Sur le bloc est commis après vous footing, alors vous se préparez déjà. Alors tout ça sur la barre 7, il y a Dubaï off tout chargé Mikolo, tout ça c'est dans le bloc presque tout comme na souka. Donc bateau on a nous spécifique sur bloc on a Dubaï té, ba pesa GFM service confiance pour na tout ça bloc on a bien pour que na bateau tout compter au charger d'ici le 10 mai pour na Dubaï. Merci maman, message na zaki na ngwana bateau à Belgique. Bo benga GFM service to bloc on a bien étendu nyon sur la Belgique. Et puis merci message dans Zaki Nango Yangwana, et Zaki je fais un service de Konavino, et puis agence où ils n'allient pas comme les autres. Nazo suki sawana pona lelo, biso tango to la mukaka, libande za la kaka. Avant que token, alors que nous avons plénière. Na classe ya Kimukolo. Bobo sanate, to komi déjà na fin avril, au mois de mai ici, bande ko wana bakoya makambu ya misu. Bokene na galerie présidentielle, vous enregistrez une nouvelle galerie présidentielle. Bakota la bino enregistrer, vérifier ceux qui mis sur na yo ils ont un problème, ceux qui n'engeni. On n'aligne pas dès que batwana ba yo wana boya bo perenga basala ka nengo wana te. Kene basala yo examen, batie yo na liste, comme ça tango akoya bala moko. Je vous ai dit que j'étais passé dans une banque, na kuti un responsable ya banque. Amoninga ya yeko ya manga. Merci beaucoup de Kwelezer. Grâce na yo maman nangai baké ba opérer, je suis content comme il commande ainsi de suite. Azomona bien depuis balongolier cataracte one et puis ça s'est bien passé. C'est ce que nous voulons. Il y en a un qui m'a appelé. Alobina na tindela ke numéro. Alobina nga papa na zolongola ndeko nanga na Angola zoya. Nous sommes en contact. C'est ça. La famille. Plus de 143 998 311 332. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire,